Ma Mission TV, le miroir du monde. Que FCC y a une mutation bloquée. Bon, lelo soi-disant Fati wana komi majorité. Na munoko majorité mais tozo monati lelo 3 mois ngo le gouvernement ezobimate. Pona ngai union sacrée to kopé sa chance totale à gouvernement ko bima total la banano batie na terrain. Pour ça quoi match a négligé Tchangu. Si les joueurs na privilégié limité, a privilégié Mbujimai, Tchangu koto si les joueurs na ezate. Ata soki bazwi mboka oyo bakendaki bapesi yango Barack Obama na sima Kabila Kongo ngaki ebongaka te tonga to souffrir kaka. Moni Félix asa eloko te. Ne fils akuti ke mutu akaki liboso nanu azonga ke ye alonga na ye nanu. Na ebité komona lelo baninga mususu na mbangu penza kaka. Koloba isolo ya 2023 élection mais pendant que baninga mususu bazo kufa na est bazako na ebité so bazo mona ba film na ba photo ya photo ya makambo ozoleka na est. Comment chef va présenter mon okene pour le seul ma bomuna bino peuple besoin qui pète pourquoi hein penzala ngo et comment okene toi nzala et comment les gata toi $, pourquoi ngala zako mumata nakena susute moni ba delphin oyo basali ba yokason na ya numéro ya téléphone na awa ba fils mukoko na ko la examiner so botetembe ba numéro ba onyo so ba changer ba yaka susute na parlement debout ba vina bango ebonga pourquoi bango azaki proche na président bo biso to ba simple combattant place monsieur Zapi. Il a posé les actes, les jalons. Yamotuya a tué la fondation à Minene, telle que la gratuité d'enseignement, chose qui est inscrite dans la Constitution pendant 2006, mais qui n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, avec son avènement, Bana Bazota va même classe ya ofélé. Ba soulager biso ba parents tant soit peu. Quand je dis maintenant négatif, c'est-à-dire il faudrait aussi d'une part comprendre qu'il a hérité un pays qui a descente aux enfers. Bafongola yango mutu akoki kozala na 5 nationalités état lié. Ceux qui ont l'ambition de servir Moka en bon père de famille, batikaye. Il faut lui donner du temps. Wana benza négatif. Président, au sali eloko te bando bandi pouvoir na yo. Banda pourquoi ba 100 jours tu te okita en tout cas eloko te. Soki 67 voyages au sali wana eloko même biso nzala kaka. Eloko te. L'administration au Congo n'existe pas. Parce que tant où bloqué biso gouvernement exaté, monsieur le président de la République. Vous êtes parents, talabiso, ba contrat d'investisseur aux tambola, tongo midi pourquoi pour la koluka yango. Il faut exécuter ce qui gouvernement est responsable et ça en place. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Mouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort
et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Bon, ce qui vraiment totalement bien évolution en Mboka pour le moment, Mboka est en bolate. Ne bande les allées raison, alors que FCC y a une tazo bloqué. Bon, les lots soi-disant Fati on a commis majorité. Na munoko majorité, mais tozo mon a-t-il le 3 mois en le gouvernement ils ont bimate. Biso petit peuple ne to comme souffrir. Bilo que bandi ko mata cause nini gouvernement ils ont bimate. Yango ana vraiment biso na changu toza mécontent nango. Banda babanda ko loba oh bakosi komi obasi. Baluka basi babakisa na gouvernement pour gouvernement bima. Liboso ezalaki balobi soi-disant bazowela ba poste. Po batu nyonso baye union sacrée baloba ke baye pour na intérêt ya peuple, le peuple d'abord. Mais tozo tala tozo mona peuple yango d'abord tozo mona te. Bazo tala ka ba intérêt na bango ba welela ba poste ba mbongo makambo na bango biso petit peuple to souffrir. Soko ke na marché zo mona ke biloko ezalaki 2000 et comme 2500 3000 et comme 3500 tous les jours biloko ezo mata petit peuple biso to souffrir tozo mona clair te na makambo. Pona ngai union sacrée to kopé sa chance totale à gouvernement ko bima total la banano batie na terrain. Pour ça quoi match. Équipe salami to ebe équipe ngo te tamba okota na terrain le gouvernement zo bimande to koyeba est-ce que batie bateau peuple ko sepela ou bien batie ka bateau ba yibaki. Bazo changer kaka poso ba otikala kaka nyoka. Donc toza na posa batie la biso bateau non ba kota la terrain ba beta balle te ba kota na jeu. Parce que toza na union totikala mo mke wana. Lelo yo kaka ndengo tikolo bana ke ça dit gouvernement et bibi ba kombo mususu et c'est répété na kati ya liste ya gouvernement. Une population esima bana changu. En tout cas biso bana changu tokoleka otomboka. Parce que ça bilongi musuto tia déjà rouge. C'est comme ici atanga qui classe à la ministre, abotama qui ministre, akoli ministre, akufa ministre. Tandis que batebele pe bazotanga ba osili sa baza posa pe bazwe bonga na tota ndeni ba otra. Logiquement parlant ceux qui totali ba combattant ba se retrouver té. O bazo se retrouver za bana poto. Fati banda zu pouvoir na ye bato ba nyokwami o aloba ke nazo retirer signature base mutesali eteye akoma place wana mais banda komi président a négligé base to monaka ba camarade ya poto bato banda oteka ba journal bato banda oteka bambala na poto bangwande bangwa bazo se retrouver na gouvernement ya Fati en tant que bana changu banda to bota miti to kombo neti ngai non tozwa carte de citoyenneté procédure na bango wana ya recensement eza nango mabete. Po toza na posa pe tozo ba carte pour citoyen. Mais o etali nationalité lo elobi ke muta kokozala abotami 50% ye moko aza libre pour na nationalité azali. Akoki pe kozala papa mundele mama mundele ko abotami na Congo lobi ke ngana sepe na ngana zala congolais aza libre. Alors muta bongo soka poni ki aza congolais bolongole congolais ponani. Bon oyo botuni ngai te na koko bakisaka ke toza vraiment na kanda biso bana changu. Po biso wa tosali ke Fati akoma place wana. Tosali ke Fati akoma place wana. Mais biso tango akomi azo kipe bana changu te. Bana changu azo kipe bango te. Même ata projet na sali a soki yani ba benga komoni te projet moko eza ya banzela kombo nini ya Chiluba Tilenji soki Tilenji wana tomoni ke a négligé changu Tilenji wana privilégié limité a privilégié Mbujimai changu koto Tilenji wana ezate. Alors biso be toza na posa ba bongisela biso banzela na omona mabe asali na eloko moko te. Parce que ceux qui montent dans nos 4 bandes yaye, il peut luka 8 bandes moko na bitchauza kende ko sala yango kuna. Jamais okunda mabulu esika mutu asala kinde ebukane okunda mabulu po otouble mboka obiki osali te. Soti mutu wana ega ba problème. Soti mutu wana sala ki wana. Toza yango posa te. Rai wana ebukani wana kuna mapela kuna. Asali loko moko te. Toza batu. Bocha kasi ofele. Tomone fele yango te. Donc ça bana damo suko awa. Tomone fele te.
eloko moko te mutuka awa biso tofutaka 1000 fois toujours o 500 600 te tofutaka 500 moni Félix asa eloko te ne fiska kuti ke mutu azaki liboso nanu azonga ke ye alongwa na ye nanu ngalobi ka bongo mbote papa ngai eloko na kobakisa mpona président Faci entourage ya président oza na ye bien pour na projet na ye bien entourage na ye eza bien te en tout cas nasengaka na président ayoka toujours population peuple d'abord papa lobaka nde président akotambola bien ntango azoyoka entourage na ye en tout cas akotambola kaka bien te. En fait bacombattant ya UDPS bazobénéficier na pouvoir ata moke te. En fait biso nyonso peuple toki bacombattant parce que tobundi mpo na mboka avant Félix akota esika wana nga na vota Félix nayeba te kiakozwa mpo baprésident tovotaka batikala kobima te baolosalaka basikisaki mais Félix abimi papa en fait banzela eza ebele ya kosala na Congo lungwa pamba ya nji ti mpo okuna likolo mpo bima Pascal nzela yango eza sep Congo ezali estce ezaka nzela moko amoni ke oyo bakonyokama po population so amoni ke te ozonga te balongola biso rai batila biso prince eno tosenga yango wana edd olaka population ke population kolia malamu dede olaka population ke makambo tout ekozala tout va bien nayebi te bible ebi ke ne juge pas selon l'apparence mais tojuge selon la justice de Dieu président oyo tosalisa justice ya nzambe sikoyo oza président oza en place tala peuple ne baosouffrir comment chef ya président to bolokene bolosalaka mabomu na bino peuple bozokipe te pourquoi mpe nzala yango ekomi okende to ya nzala ekomi oleka ta $3 pourquoi edd elo yanga tuna eso eza boye est-ce que gouvernement congolais ekomi s'il vous plaît papa est-ce que gouvernement congolais ekomi mokolo to eza kaka chaîne kulu na epai bacrime epai finalement papa bazokende kanyama lo liboso kele je vous en prie papa lo liboso kele kanyama kasese résultat yango eza loo nini tomoni na résultat ya liboso te et deuxième balo ozokende kaka so omoni ke to kuna ozoya parce que place eza na bete na Congo makambo misala eza te baétudiant bao bazotanga badiplome bazobima soyebisa ngai bamatrikule oyo boyotaka bato na bino baza bato bafanda wana longtemps de longtemps oyo baza wana bokochange bango te balungwa ka bapapa na bazalaka bachaine bazali papa oza nanu chaine salaki bachaine oyo babénéficie mpe kosala te kaka mpona libumo na yo mpona famille na yo sala mpe mpona bachaine babénéficie na likambo etali nationalité vraiment une très belle question né congolais grandi congolais mort congolais nakoti kochaine nationalité te toza bacongolais ata moto aza libanda aboti na mundele aboti na rwandais azaka congolais sikoyo tanke biso to bacongolais tobunda mpona mboka na biso papa sala te ya mokie so omoni bokoyiba no baminere boyibaka na bino mais sata bano oyo biso bato toza génération ya balia malamu bavivre malamu classe surtout classe ya bana avenir ya bana demain se prépare aujourd'hui demain se prépare aujourd'hui l'avenir aussi prépare eza échec bilan échec neni na bacampagne na bango na baprojet na bango bayebisaka biso peuple akovivre bien Kabila asaleli biso en même pas ye fa banda na paye social akoki yango te po Kabila asaleli biso banzela nyonso bamakambo nyonso tomonaki ye fa bandela nanu projet na ye liboso ifa azala nango social ya kolia peuple congolais congolais aprometaki biso congolais abandolia 3 fois par jour na minute oyo Kabila bandolesa biso ata loso na madesu totonda te me ye sikoyo olalisa biso na nzala na projet tokolia soso mobimba yo moko tokomi mpe pokwa tolali nzala tovivre tomatembela otokisa toregrete nango makasi parce que ye alobaki aza kinois aza congolais kinois abongisa peuple congolais ocomprendre bato ya PPRD bandopesa bango misala bato ya UDPS ata numéro matricule ya te bapesa bango kaka whisky na bon nga na koloba boye vers les années 65 constitution ekomaka no oyo nyonso abotami na Congo aza congolais lelo tozomona na kotanga kombo te mpo ekozala mabe bacongolais mosusu baza barwando congolais
ils ne sont pas des 100% congolais. Mais biso ndenge tozaboui, en commençant par moi-même, fier d'être congolais 100% des pères et des mères et des ancêtres. Congolais, non, il faut yo babundela yo pose à la congolais. Identité na yo, ils sont congolais. 150-50, ils sont congolais, mais c'est à toi de choisir. Papa ou maman. Na France, papa est congolais, maman est française. Bah tu es congolais, bah tu es français. Pour botami na France, si tu botami na Congo, tu es congolais. Ils ont botami na France, ou na Congo, non, moi je suis congolais, non, t'es pas congolais. Vous êtes français. Bon, ils ont loisir, il faut balander la yangonde na ndenge sengeli. Kotia eloko na eloko na place nango. Si vous êtes congolais, vous êtes congolais. Si vous êtes congolais, vous êtes congolais. Comme il y a congolais, vous êtes Congo, vous êtes congolais. Bon, on a pour ceux qui ont babongo et qu'on ça soit congolais Kanda. Moïse Katumbe c'est un congolais. Jean-Pierre Bemba c'est un congolais. Martin Faoulou c'est un congolais. Tolanda les ont dit. Ancêtre na bango, waneza oyo bango bazo kanisa keno bazala ka soki banani. Te, baza ba congolais. Comme lui-même le président, il est congolais. Bande konaye oyo bazala ki na ye babundaki na bango baza ba congolais. Balinga te balongola baninga mususu pona bango bazala place wana non. Bon, Nabila a 3 ans oyo. Je ne dirais pas négatif, je ne dirais pas positif. Dans le banini. Azana idée ya kosala eloko, mais azo réaliser en côté. Ba promesse nyonso ya campagne. Jusque là, attends qu'on ait coquille samité. Sur le plan social, et là comment on est salamité. Toboy tazana idée, azo salaba, maman saute mouton banini. C'est pas ça le problème. Congolais, pour na mutu asala musala malamu, il faut azala ventre plein. Ceux qui m'ont allé à tout indien qui m'a mis place on a 2 mètres en boya pour allier. Alors social indien à Congolais, on tout ça pour ça. Social il y a Congolais, premier point. Après, on a projet, on a disconvient pas, mais social, il y a Congolais, il y a des essentiels. En tout cas, c'est négatif. Attends, le chèque belé. Attends, le chèque belé. Nandenge ngai na kolindenge na zaliboye. Na salaki no TCZ, société à transport. Na sali na Sotraz, société à transport. Mais jusqu'ici, la société on est Koufa. Mbongo ekende Pamba. Tokoma ba chômeur. So koko tala kati ya bo nyonso bazali awa so otomboli mosapi moto aza engagé na société mo quelque part azate sauf azala moto a coup de main le quoi tozali awa bo nana kola kisanga le quoi tozali awa nana kola kisanga cadre de service na ye OK aza engagé azate donc côté social eza mabe makasi engagement service il y a travail, ministère du travail, ceux qui peuvent passer à la canine, qu'on a évité. Parce que l'engagement, ils ont engagé, à ça le contrat, il y a employé engagé. À ça la caté. Et ça, c'est un logo zéro. Loba maman. nayaki na mboka ya Kinshasa oyo navandaka na Kikapa mobali nanga bakomaka ye na Kanona moye nasala basemeki nanga basipaki manga na bana na lote nde naye na vile na chasse moye nasala eza te yango nazwi base na bana komaka base mai po bana nanga badiaka mata klasi bazokota kaka natie bango bazofuta te wana te pasi mama moye nasala eza te seke nakengi koleka. Merci maman. En fait, s'agissant de l'analyse sur les plans de gestion, il y a Mboka, il y a président de la République, banda accession na pouvoir sur les lots. Bilan nae est un peu positif, un peu négatif. C'est-à-dire quoi? Quand je dis un peu positif, il a posé les actes, les jalons. Yamotuya a tué la fondation Aminene, telle que la gratuité d'enseignement, chose qui est inscrite dans la Constitution pendant 2006, mais qui n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, avec son avènement,
bana bazotanga quand même classe ya ofele basoulager biso baparents tant soit peu. Quand je dis maintenant négatif, c'est-à-dire il faudrait aussi d'une part comprendre qu'il a hérité un pays où il a descente aux enfers. Kabila a complètement détruit ce pays. Il a détruit ce pays. Ata soki bazwi mboka oyo bakendaki bapesi yango Barack Obama na sima Kabila Congo ingaki ebongaka te tonga to souffrir kaka. Donc to apprendre que serait ceinture bazo poser ba jalon, il fera son temps après son départ. Toko se sentir quand même un peu soufflé, toko respirer. Paris ezalaki fait Paris en un seul jour. Il faut apprendre à vivre avec la souffrance, mais qu'on se battre kaka ti tokolong. Pona yango eseki singa mwandam. Na seki. Na kozongi sana mwa mutu na moko muke. Tozali l'équipe Léopard. Awa na mboko oyo. Tango tobetaka ba match, bakendaka kolukela biso ba joueur professionnel wapi na mikili ya poto. La plupart ba joueur wana baza ba détenteur ya nationalité ya bisika bazali kuna. Ya ba pays d'accueil na bango. Mais tango koma makambo ya loisir pour l'honneur ya mboka, bakendaka kozwa bango, mais lelo yo na mboka oyo. Hein? Nationalité zanine, c'est le fait d'appartenir à un État. Moi je suis juriste. Et d'ailleurs, pour l'angaï, il faudrait retoucher la constitution. Balongola, unicité, na exclusivité à la nationalité congolaise. Bafongola yango, mutakoji kozalata na 5 nationalités état liées. Ceux qui ont l'ambition de servir Moka, en bon père de famille, batikaye. Être congolais, c'est un état d'esprit. Être congolais est un état d'esprit. Et ça c'est que le cola papa na bino abota za na katako kombe, maman na bino aza mutu ya kulu kimbata awa. Ndo za congolais non. Bakoki kozwa pe mwana oyo abotami na maman française mais papa na ye congolais. Atala lobite na kati na ngai nazana makila ya congolais. Aye na mboka oyo atongi yango apesi misala asali koleka moto oyo tata na ye na mama na ye baza congolais. Pona yango conseil européen na président de la République eza oyo. Excellence monsieur le président, avec tout le respect. Yokangai na yebi ke bino bovandi mingi na poto. Bozalaki quand même batu oyo bobotamaki na ba papa politicien, bazwaki mwa ba mbongo kotinda bino bokende ko vivre na poto. Bokoma na culture mindele et surtout oza moto koli na Belgique. Toyebi na Belgique na bino bobetaka une année sans gouvernement. Mais mboka etambolaka nango. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que mboka wana administration evanda. Mais si ko biso a administration za ya kokufa. L'administration au Congo n'existe pas. Parce que tangu au bloqué biso gouvernement ezate monsieur le président de la République. Vous êtes parents tala biso. Ba contrat d'investisseur ozo tambolela tongo midi pourquoi pour la koluka yango. Il faut exécuter ce qui gouvernement moko responsable et ça en place. Awa lokola gouvernement ezate. Atoke koyela biso ba investisseur à Qatar. Ba koya ko négocier na nani. Ba négocier na batu ya nani ya esimanga. Ozwa leçon dans 100 jours. Et jusqu'à la arrestation, bakanga batu mbongo ezonga te na trésor public. Pona nini? Directeur de cabinet a joué une mesure conservatoire à instruire le gouvernement qui est en place que vous posez un acte pour engager la République. La mise en place, parce que ça les marqués, tout ça a coordonné la présence de la République. Les lots, pardon de Golanga, les lots, le gouvernement qui nous campagne, les a républicains démissionnaires. Les a quoi assumer va faire courante. Même pratique wana et même sur la procès 100 jours. Yango toye nango lelo awa. Directeur de cabinet actuel. Moi na Belgique. A sali kaka même erreur oyo prédécesseur na ye le vieux Caméré l'homme na tenue bleu jaune à Salaki. Directeur de cabinet. Papa. Erreur yo sali a motuya. Ozui mesure moko après investir actuel gouvernement. Okosuka na
prison pour un projet à tirer gelou. Puisqu'ils vont continuer à détourner. Ils vont détourner les fonds. Et par la suite, le kola yo, moto komi ko gérer, komi ko engager, mboka, yo moko gouverneur à la banque centrale, yo moko premier ministre, yo moko ministre à budget, yo moko ministre à finance. Problème est ça, biso ka toma ninga to sota. Tozo c'est le gouvernement et bien. So ba publier yango, to ko mobiliser ba to ko sa sit-in, il faut que nous comment la IGF. Il faut que la IGF a ça la audit, il y a gestion, il y a fonds au ezali, ba bimisi pour le projet Chile Gelou. Et beaucoup, papa, talanga ina 100 jours bakanga batute. Na oyo, na actuel IGF. Toko kanga kabine mobimba. Biso toko ba conseiller kuna. Mbote papa. Non, jusqu'à présent, toza lokola tobakisi lisusu 2 ans ya souffrance likolo ya 18 ans ya Kabila. Tobakisi 2 ans esali lokola 20 ans ya peuple congolais zo souffrir. Tant to votara Fati, to molaka ke mboka ko bonga parce que to suis congolais. Ndinga biso que non azalaki bloqué, bakangaki basinga, moya sala ezalaki te, lelo aza libre. Azu institution nyonso na kati ya maboko na ye. Sénat, Parlement, tout est dans la maboko na ye. Mais lelo ko comme sabiso comment so ko kobinisa gouvernement keti lelo. Likamonde ko uti kolobawa. Yango ne salaki ke ba yiba mbongo na projet ya 100 jours. Yango moni ya esali ke kabulo me ka koyiba parce que ministre de sport aza et compétence sauta. Et si on a qui la présidence et pas un inspecteur chargé en finance, chef de l'État passe sa ordre. Aux hommes on est comme détourner et bimalikolo makamu et gouvernement zaki. Yango président bimisa la biso gouvernement fait que mboke tambola. Les Congolais souffrent. Préoccupation ba Congolais a souffrance na minute oyo. Bosunga Congo, bosunga Congolais. Non, likamwa nationalité papa. N'a profité de l'opportunité de likamwa nationalité. Président Fati, s'il vous plaît, soyons sérieux. Tant que les gars qui avant yo, tant on s'est qui n'a pas ligne ensemble, on s'est qui campagne. Il y a des opposants, autant qu'on le blâme à Cambo jamais. Yo le nom comme il a pouvoir, on a soulevé les Camba, va condamner la nationalité congolaise. Non, ils ont faux débat. Pourquoi? Parce que ça qu'on privé, médecin, ça les représente jamais la Congo. Oh, ça qu'on t'a bien, ils ont faux débat. Congolais, ils sont préoccupés, ils ont tout ça la souci à Kobonsamboka. Nous avons la bonne volonté que ça mboka kende liboso. Président Moïse Katumbi a ça comme mérité à la président la Congo. Président Bemba a mérité à la président la Congo. Président Fayulu a mérité à la président la Katia Congo. Tout le monde action Moïse a sali la Katanga ninga bungisi Lubumbashi. Asala makambo bien la Katia Katanga. Est-ce que ce que ça Katanga Moïse a la présidente Robert Banga parce que ba yebi ninga ça qui social et bonga. Abongisi éducation bongisi makambo belé. De même, tout le monde qui Bemba il s'est bâti la carte en Mboka pour la Congo échanger. Bon, les lots et puis l'équipe présente, on a la place, on a que non, et ça va pas, on les a, tout ça, stratégie politique. Boti Kabila Korana, Tika Congolais, nous sommes à la libre. Oh, ça, la biche Zali, nous sommes à la bonne volonté, il y a qu'on soit Congo qui est de Liboso, qu'on a la nationalité, et ça, on a préoccupation de sauter. Merci beaucoup. Mbote papa. Comment on a Patrick Flanco? Ouais. Bon, bilan du président a relevé clairement qu'ils ont 25% de réussite, ils sont positifs. Ils ont les négatifs. Nous avons Patrick. Na limeteni na zolo babolelo bato ba fils mukoko ayibinga ngala combattant ya IDPS o na bundi na IDPS combattant IDPS peut-être comme ba yibinga yi nga je prenais mon argent na zo fouter la bato mbongo to kende na limete ko bundela mboka mais depuis président a pouvoir na bundaka lisusu te na tika na kanza to bonga na kanza to za misala to kotanga nga za ingénieur na peut-être comme ba yibinga yi na bundi même kobanda awati na limité mais ndenge balobaka ke muto akozala mutema munene na français ba grand cœur mais pas langa na mu président biso na dépôt ya ba cœur parce que muto akozala na patience ya boété aza kinois
aza vrai congolais mais toujours au monde awa le président c'est la personne la plus mieux informée de la République. Information nyonso ya zanango pourquoi azoko réagir te patience na ba tozo kufa patience na ba tozo nyoko ba patience na des théories par-ci par-là prévenir ndenge toza ba jeune nyonso bozomona nous n'allons pas être ici à ce moment batu nyonso moins de 18 ans bazate il faut to la misala ba classe ceux qui bozomona ba te belé l'environnement bona balabala cela veut dire que misala ezate batu bazotanga te batu zo yenga kaka boy ceux qui na les akile musala mincho même ngai bongai bo interview ngate tellement les a chômé yango interviewer nga nazo tamola 12h sur 13h naza musame naza na balabala donc il prend vraiment président sur la décision o ya ye seigneur zo atale la mututé yo kabatute ba conseiller oui muto ko ba conseiller mais que le but que muto joue aza conseiller ndale kyo na mayele non en tout cas mi ba kuna te pas la président sur la décision mususu so ki ka bongo te nga aza komumata na kena susu te moni ba delfa o ba sali ba yokason na numéro ya téléphone na ba fils mukoko na ko l'examiner so botetembe ba numéro ba onyo so ba changer ba yaka susute na parlement debout ba vina bango ebonga pourquoi bango azaki proche na président bo biso to ba simple combattant place monsieur Zapi président pesa ki place awa ba combattant de formation gratuite na INPP ba pona ba tête bien que ba pona la tête ba débordaki 12 000 combattants INPP ba rejeter en demande wana ba combattant atikaka ko inga ezaki opportunité ba tanga ki te ba ki zata formation ba tanga ki ba ki sa susu ngai na kene ko s'inscrire mais et ça la maté depuis na page antole ka président soit continuer na actuel collaborateur na ko échouer kaka 2025 et comme 2023 ko koma et comme à l'isolo en tout cas pour na page antole sauter président changer comportement pour ma nationalité moi na kota pinza na détail mingi te puis cela likamwa bana mboka to pona ki bato amayele ba liboso ba pe ba congolais ba na ndenge ba ko mona likamwana to baye bane to ko évoluer pe to pesa confiance nous te temps et aussi la kaka mais nga ngalo ba mingi likambo ya insécurité na est vraiment na éviter komona lelo baninga mususu na mbangu penza kaka koloba isolo ya 2023 élection mais pendant que baninga mususu bazo kufa na est bazako na éviter so bazo mona ba film na ba photo ya na éviter so bazo mona ba film na ba photo ya makambo oyo zoleka na est na éviter to so ali solo ni lelo et aliwa baninga est toi arrêter hémorragie wa to pe sa chance na président ameka kokote la biso arrêter hémorragie ou bien to luka ndenge to ko élection mpona tima bango ex bako voter te bango ba za fait tranquillité bako jouir pe na pouvoir oyo te yo zo moya te liwa kuna neti matili sous niveau mususu par rapport aux akina kabi pour ma bilan en tout cas na éviter peut-être so ko juger nga na nini to na ki fanatisme mais nga na kanisi to c'est tout ça étant nga na moni na mboko yo moto comme président de la République a komi ko luka bana ya Kasavuvu a remercier bango bana ya Lumumba a remercier bango hein bana ya Mobutu atia bango pe ministre a remercier bango mais même na mosala datane ya saiki to ko pe ko remercier il faut lui donner du temps bini boyebi ba temps wana nyonso to tanga maki to mona ki pe bataki ba croque jambe mais ce que le là a vu le devant ya makamwe to pe ça étant au komona aza penza congolais aza penza kinois et aza na ba idée ya bien mpe ana bolingo surtout bolingo oui likambo te na 2 ans wana après 2 ans nde tokoyeba nde tokoswa lisolo oui so moto moso aleki akozalaka na makanisi ya nango eza mpe mabe te papa négatif wana mpenza négatif président osali eloko te bando bandi pouvoir na yo banda bapoka ba 100 jours ti tookita en tout cas eloko te soki 67 voyage oyo osali wana eloko meme biso nzala kaka eloko te eloko mama te soki babombelaka yo biso toyebisa yo bakosi o trop en tout cas eloko te mpenza papa tuna wanoki kanda eleki makasi kanda eleki nabi asala eloko te yo tuna da eloko otuna na classe on a combien de mots ba batangi classe na combien de mots ba batangi classe coronavirus otomona petro kongwa ah non so ata mutu mota akufi na coronavirus otomoni oyo bana lelo bate classe ni ba batangi
bozoka ba diplôme ya kokabela biso tebi na ntango na biso lauréat nakobima na 62% lauréat etuki lelo bayakuti batangi eloko moko te gracias eme parent amona yango eza don te eza droit na biso eza consomme de komaki yango eza don te eza droit na biso loko eza consomme de komaki ayeka kosala konte ya condition oyo kabila atikaka nde baokontie nango papa fufu baza fufu ala mboka kolia ne base papa toza na kanda makasi papa batika baje wana batika baje wana nationalité nationalité nde lelo ndenge komema nationalité na ntango akabi wa nationalité na bozelaka te barecensement ya nationalité mpo ani lelo nde komama ya nationalité moïse oyo asalaki na katanga kuna lelo akomi kongo ete aza nani fayulu lelo aza nani nga mpe loso nakomi mpe natiaka ndati boyebisaka na akongole te na masina baobola bino mabanga tango bino bosala oyo ate na Qatar kosala nini koka banani na Qatar tosala nini ate na Qatar kosala nini te okela Qatar kosala nini koluka banani alembe papa akoluka banani na Qatar banani okeko luka bakongole ya Qatar oboti mboko eza mbongo ebele awa luka bandeko oyo bakongole kaka baza awa tia mbongo ange tolingana biso na biso toprogresse banda mobutu tobana mobutu aza nationalité nini kasavubu nationalité nini makambo nationalité biso te oyo ayeka na ndenge akobongisa mboka bien aza congolais d'origine ya bien nande ye oyo tolonge tokomona boye tolinge yango wana mobutu te tika papa toyokanaki boye te oyebisaka biso soki mokonzi budget mboka ekoma 80 milliards oyebisaka biso bonu tolalaka na top congo papa 80 milliards tozomona te ekokuti na 3 milliards papa pardon tofutaka yo 80 milliards ezonga 3 milliards bon bilan na ye na 300 oyo asali 300 na liboso asalaki nanu ye moko te bazalaki na alliance na bango ya FCC Cash na FCC Cash après ye moko amoni ntango bamarché na collaborateur na ye amonaki esimbaki te ayi kokata coalition wana na peuple ndenge abandaki kolela après alobi acréé union sacrée na union sacrée wana acréé alobi ke bato il faut batravailler na vision na ye baya kosunga mboka après kosunga mboka wana mais na 3 ans oyo ye mpe na ebeti alobi ke kisalo mebanda tozozala gouvernement oyo ebima jusqu'à maintenant depuis anoma nani premier ministre Jesus Fungwamati zomona balobaki selon balobi sous poids politique baatu lukwebo ndenge azalaki wana azalaki na badépité belé Moïse Katumbi azalaki na badépité belé l'IDPS moko azalaki na 32 députés soit 34 soit 35 mais et comme ce qu'on a partagé ma solongo et comme il y a net mais pour na biso ba congolais pour biso ba congolais surtout ba kinois depuis 3 ans il y a Fachi depuis 3 ans il y a Fachi Congo ba kinois ba bénéficier de l'eau nzala misère pasi et l'eau moto bénéficier na moisati gratuité gutu et seul muka na posetabe so comprendre na ba kende toza boto OK mananu ya GT transport yombe so comprendre l'esprit est bien a changé politique na ye to na lobela sko IDPS to lobela IDPS ndenge za wana batika système ya régionaliste ba combattre ba bundia wa surtout ba kinwa ba daebele na kini mais pour na renommer ko pesa ba kinwa misala ba militant IDPS ba komo zo ba na intérieur bo isoler ba na kini facha biki na ba pasteur na ba diaspora ozomona oeza mboka na biso tu mutabangisa muninga te abule vrai alanda ba conseiller na wana ba uti ba poto kolia ba bifitek tu na te ba ya kokosa yao amona image biso risque na ba poma te depona yo yango wana tozolobela ba masolo yango na minute oyo toza na posa ya gouvernement ya bien ebima charge na ekuna ya bato machete yo mona bana ngaba ba mena se biso pona yo na yo na cortège jardin ya père yo même bosa yese yo mona bevenema tsati to tina gombe kuna yo mona ba vraiment que ya ba bo ya
fait loba yoebi sara nde basara l'esprit est bien président Langa Fachi l'esprit est bien président Langa Fachi l'esprit est bien kolanda ba conseiller na yote yo slogan ya masolo eza peuple d'abord beta système ya peuple d'abord population s'est retrouvée si la population s'est retrouvée en 2023 yon ne se justifier devant la population exactement boyena boyete yon ne président de la République yon ne se retrouver se justifier devant la population je comprends mais yeba yango que peuple azotalela yo asuki social ya peuple na okina bakisa nini est-ce que banda tongo yo yo pe yo tuna biso la question soli tenga la poser pe question te yo zo tuna biso la question bon banda tongo biso e komaka hymne national kolia na biso eza pasi so zi moi lipa ya 200 yo na bana to comme wele lipa 200 et puis pe après si système biso couvre feu na biso na bana comme la exception ngonga moko est-ce que ezalaka wapi tala pour la promakamba sociale hein aluka bongisa so bongisi social na e nyoso tout et aussi malango bendenga za retard eza na nte pour la sociale des ana et roki ko sala na ep zoka toza na poste social toza na poste nyoso tout biso toza na poste bano ya biso pe koma pe na neti bango pe pona nini ezalaka kriki yango ka bango na bango biso te bakoma pe neti bango ekozala pe malamu papa madakala bandakala toyoka makambo nationalité wana te so na botem 50% naza congolais ngai moko ya kochoisir mbo pays onga na sani ni na lingi tango to bando sala makambo nyonso twana est-ce que tu seras na pays amundele est-ce que pour ani akeda pays na basika botamite ay congolais pour ani pour isa choix na ye e bandi liboso awa makambo na biso ya chana ya kani na chana awa oh bakangi biso ya corona nde nango azobela awa so bato zali malade mais ba transport automatique nzela mota batika ko distraire biso balbongisa mboka biso nyonso tout osani ni to sepela ata na mbula moko mibalo etikali to mikata ko sepela ta muke abongisa nde mboka atika ko distraire biso atika ko distraire biso atika peza ko distraire biso Mote papa. Oui. En tout cas, 3 ans, il y a pouvoir, il y a Fati. 5 ans, il y a pouvoir, il y a Fati. 5 ans, il y a pouvoir, il y a Fati. Donc, il y a 2 ans, il y a distraction inutile. Pour Bamiyibi, parce que là, il y a trop de gouvernement, il y a déjà Koleka. Bango balingi distraction inutile. Bamba mbrouiller biso ba distraire biso. Pour ba intérêt na bango. Je pense que Fati aza mwana ya mboka. Ndenge papa na lobaka le peuple d'abord. La minute oyo Fati il faut azwa ba disposition yemoko étant que président de la République. Ba distraction inutile ezali sous te. Mboka etambola na ba vagabondam ba distraction inutile, ba bêtise, ba miyibi tout consent, ba distraction moko ezangi tina. Fati aza peuple congolais. Oyo ayebi souffrance ya mboka oyo. Avant na mboka oyo akoli awa ne grandir. Na kati ya mama bele oyo. Mama na ye avant na limité, papa na ye avant na limité. Atali ko peuple congolais. Qui nous appelle sous, yanke pe sous. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP,
des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma Mission TV, le miroir du monde.